bukumesa ye alobi boye toboma lisusu te siko botala makambo ezolekela biso bandeko na ngai osengana leta azwa charge ya makambo oyo une fois soki kenon leta azozwa charge te biso moko tozwa charge bakolonele wana baza complice bakolonele wana baza complice toluki nde oseku soki oseku eye te botikela biso moko tose charge na bango ote tofandi boye tolande mpona batuti ndako balobi fungola ndako ngai natuni bino banani alobi biso bapolisier soki ofungoli ndako te tokobwaka gaz fungola ndako tokobeta masasi nayoki mama moko kra ntango nayoki kramba moko nafungoli ndako nakofungola ale basimbi ngai na mongongo babeti ngai na te mosusu balobi bete ya masasi mosusu alobi batindaki biso koboma te Christ azalaki. Par rapport aux événements que nous venons de voir, qui peut bien expliquer aux gens? Parce que les événements sont belés, au côté de mandat, tracasserie, destruction méchante, violence à domicile, les soldats vraiment vont rémunérer dans l'État. Akomi nyama ya zamba. Nazali vraiment na menace ya makasi na lopango na nga. Moto abengi ngai docteur alobi naza na insécurité. Abengi ngai 3 fois. Sala noki obele na obele le chef ndenge ozali wana somo naza na atake na batu ya mabe. Nde na bimili banda na siffler na ngai yango. Kobela na beleli. Bobeta bichakachaka bobima banini bama bobeta manjanja bobima sekuru kote wenje nazo yebete docteur nini milier nini ndengo ngana yego mona deja nde docteur oyo aza fasi ya aisika bango bazalaki nde moma ba ye tango bayoki nazo belela baye kokotela ngana lupango bakoboma oyo kokoboma mbongo nyoso nazalaki nango na poche bon ezaki na kilote akati basinga bilamba sapatu bipai sentire pai bakoti tina ndako biloko nyonso tu bakenango mosusu balobi bete ya masasi mosusu alobi batindaki biso koboma te Christ azalaki baoya ya makengo bazalaki bazoyokani Christ oyo azalaki komanda awa yende moto abanda kopesa komandimande bobete ya masasi mosusu alobi te batindaki biso koboma nyonso bayi komenase oyebi bilongi na bango oui nayebi ndenge nazali awa naza ndenge nazali après bakena bana mes excuses bakena bana oyo ngai kobeta bango kotortire bango ntango babuki ndako après bakezwa lisusu bavoisin mosusu bakoteli bango quelque part bakangi bango bakobeke buka ndako ya Jean-Marie bakangi papa André bakangi ya Jean grand-père bakangi le roi bakangi na radio biloko nyonso bakangi mwa bato ebele o mama bakendaki bazaki ebele balobi soba ya sefu nyama bolole nyama bino bayaki siko basala sabotage mobali na ngai azali agent ya chef famille comme ne grand-père tango bayaki na ba 2 heures 17 minutes. Tant banal bayaki. Ba soda, ba police. Ba sangani ba police ya Likof. Ya district. Non ya nini ya Sébastien. Bayaki. Tant baye bango nyonso bazali na ba arme. Ba lobi to sinaki rando civil contre ba civil na ba soda. Na tali ça qui na 2h17. Mobile na moni te ba menacer chef comme te azali agent abimaki. Nako bima koma pa na chef wale bakangi ekraka. Tango bakangi ekraka bavandisi na mabele bakei batuti ndako balobi fungola ndako ngai natuni bino banani alobi biso bapolisier soko fungoli ndako te tokobwaka gaz fungola ndako tokobeta masasi nayoki mama moko kra tango nayoki kramba moko nafungoli ndako nakofungola ale basimbi ngai na mongongo babeti ngai na te babeti mbata balobi bimisa mbongo soki obimisi mbongo te toboma yo ngai nalobi bayaya ngai na sa mama na bino bokoboma ngai na likambo nini
balobi tokoboma yo bakeye batomboli mbeto mbongo ya bato alikele mbeta ina bimisa moto dimanche bazwi yango nyonso bazwi bateri ya monene na bapule nyonso tu bakamati yango bilamba ya mobali na nga na basapato bakamati yango ndenge baye kobima tika kobima babimi moto azongi atuti nga lokolo na libumu nde nazongi na kwe na ndako ndenge bakendaki na bango na suki awa toza na quartier passager toza na kati ya centre hospitalier eloko tolingi toloba boye ezalaki justement ba 1 heure la police wana eyaki a partir ya 16 heures batelemaki kuna na mai ya pakapaka bamisu na tennis civile bamisu na manduki na bapartir ba 21 heures bakoti ndamu bakoti na ndako oyo la police ezalaki babatami kuna tina ba 1 heure babimi bakaboli bamisu bake kote ya réseau ya chef du quartier bamisu batikani na chef du quartier ntango batage kuna chef du quartier abengi likolo abenga mninga ya batelefone bakangi ye kote chef du quartier maboye bakangi babandi kobeta baniati mwana muke ya ba 3 mois abe 4 mois baniati na libuma sumbi mbala moko bakangi bana chef azan vie mais azolela kobanga sa bazwi ni misatu bana chef de quartier misatu ba papa ya quartier misatu à part biloko mso destination babengi na district destination babengi na la police nyonso en tout cas réponse ezate to lukinde oseku soki oseku yete botikela biso moko to se charger na bango kote to vandi boye to ngambe pona kwa na ngai nde na oloba boye baza na maboko ya la police eza la police eza ba criminel te mais eza la police soki baye bakoteli yo na kati ya ndako bakangi yo bapille yo biloko nyonso tu babeti yo chef abenga intervention de façon que population balamuka babeti chef sikoyo ne tozoloba boye chef abukani likolo bazwi mbongo nyonso tu secrétaire pe ya chef bake na ye destination ekoni tobengi district bandimi ke no basa na district ça fait que ça district nde batu bazosa makambo bandimi ke no basa kuna bon problème na biso na bango eza nini ça fait que bango bazoya ko sécuriser biso te bazoya ndeke baboma biso siko mapango biso tosombaki tolongwa tosundola ngo tozonga ville ça fait que tokomi banyama na bango lobi ayaki akiti na mabele alobi boye toboma te po babomaki biso toza kuna na kama nsanza bayaki kokotela jeune babomi jeune biso mpe tomoni ke mwaye te tobomaki mpe 3 policiers bukumesa ye alobi boye toboma lisusu te siko botala makambo ezolekela biso bandeko na ngai ezosalama biso bacivile tokomi banani oyo tomoni ekomi bitumba ya bayaka na bateke nde yango ekomi awa epa na biso aux événements que nous venons de voir. Qui peut bien expliquer aux gens? Parce que les événements sont belés, au côté de mandat, tracasserie, destruction méchante, violence à domicile, les soldats vraiment rémunérés dans l'État. Tout ça, il y a un chef de l'État. Il y a la police, il y a un pouvoir, il y a rémunéré dans l'État. Il y a un événement qui est belé. Mais qui peut bien expliquer aux gens? À expliquer le le quartier passager, na Maya Pondou, la Paka, nous sommes menacés presque tous les jours. Une chose étonnante, les gens la boutique à 2h du matin. Il y a des policiers, plus de 200 personnes. À 2h du matin. Baza mélangé, même papa n'a pas expliqué bino. Baza mélangé, oh ya colonel, oh ya Makengo, na oh ya Lufu, na oh ya district. Baza sélectionné, les bayaki. Donc baza ke belé plus de 100 personnes. Le bayaki wana. Et puis bayebi que non, le kola bayebi que non makambo ba bengisa ki chef akende kuna. Chef aboyaki pour la témoignage ya makambo yo ba esalama kuna. Yango wana nde baye pona kosala vengeance. To senga na l'état azwa charge ya makambo yo. Une fois soki que non l'état azwa charge te. Biso moko to azwa charge. Ba colonel wana baza complice. Et ba colonel wana baza complice.